Ah Yesu, encore une fois de plus pour la monde localisé nga malade ebomi basusu na des jours sambe na sel nango 2 mois na nzoto bikisinga 5 ans de mariage na vie ayebaki ata basymptôme ya mwana te olamu elokalize ngai ya opesi nga Samuele le 1er novembre na minuit na constate na bandi maladi oyo ebomi basusu na 2 jours ngai nasali nango 2 mois na nzoto nayokaki solo ya liwa nakomaki kutu lettre à Dieu natindela famille na Congo mpo namonaki esili 2 mois après na tongo nayoki makasi na nzoto ya osilisi maladi oyo ya otikinga na nzembwe ya otikinga na nzembwe ya otikinga na nzembwe ya otikinga kidibe ya otikinga na suspense ya otikinga na nzembwe ya otikinga na suspense ya otikinga kidibe ya otikinga na nzembwe nyosha mukono yako inalia nyosha mukono nyosha ingine nyosha mukono yako inalia nyosha mukono zambi na munu wisa tete zambi na munu haleluya nyosha mukono yako ilalia nyosha mukono ya otikinga na nzembwe ya otikinga na nzembwe ya otikinga na nzembwe ya otikinga na nzembwe ya otikinga yoyo na nzembwe ina yoyo na nzembwe ah Yesu ya otikinga yoyo kidibe ah Yesu ulamu netikinga kidiba zame ubikisinga na maladi oyo Yesu na ngai tikinga na nzembwe ya otikinga na nzembwe ya otikinga na nzembwe ya otikinga kidibe